Lelo ya au moins image avali ba tu nyo so ba bi maniqué on to bois quelle vali maladie. Ba bois quelle am to variel to rougeole. C'est ça rougeole. Varicelle, colocoto. C'est ça rougeole, ça qui tutu, OK. C'est ça qui tutu. Parce que vaccin te na pour moi na akote na moi na moko azaki nango essuyer. Et ça mba souté. Et ça maladie en PCT, et ça maladie aux na nature. La maniqué colocoto za rapena bon toi ça la kabongo. Ah bon moi t'entends. Na belisa ça maman abana. Na belisa bana ngaba maladie. Ça maladie bana nyonso ba belaka. So raté on a bomoi na ezwana kimukolo. Nga na bela kutu kitutu na kimukolo kande ya beli wana. Na sina boti Jonathan. Na omekisa mwana nga muke na bela wana ba 18 ans. Et ça l'opé bongo. Tina mutu mato ça le pour la boy. Tina mato tina kati ya munoko tina kati ya misu. Tala yango ezaka bongo. Kitutu ezaka bongo. Eza yango. La preuve en est que non, bozo sala ba émission, bozo ganga partout sans faire les analyses, sans demander les médecins, bobo kelinga nini, que oh babo keli maladie, naka mbasu te pese, nga babo kelanga pese, babo kelanga mbasu. Na loba ngote, mais bino boye na maladie moko ça maladie en nature, boba mi yango mutu. Nzamba o juger bino, jalousie mabe. Babi comment changer langage bon pour mon économie très dangereux pour babi professeur bi même pour na babi Vadi fata kufa le premier mars qui est na mama emo et puis mutabwa kanga wuti ba Congo to ka yo pena émission ming man ko ngala ndona na kende ba Congo te pona nini na kende te pona nini obote ba di wana na kende te pona nini ba Congo ya mboka Congo na kende mboka na kende te pona nini muto ya lobe wuti na wuti ba Congo akosi parce que ngana na retraite à la chef Kinzondi ba tu nyonso yanga ba seki ba bitala lo internet amene ça bino komisa makamba lokuta ya solo na ke ba Congo te pourquoi soki nzamba tininga bikene ki mwenza ko samba na kenete pour internet et lobby mais vous êtes malade ngana zana retraite ana chef qui ne pas briali ana refidim na bandal kutu peme na ndaku nanga bino binga uti ba Congo na kenda ba Congo na okeku ba Congo kuna okende su lobby njora finga ngati ba mamba petit papa nanga kwa benga papa nanga kufa moyibi na sala eni modèle abira finga ngo ebiango na sala eni va dire ba nani modèle janvier a finga ngo ebiango oh n'importe quoi comment tu vas n'importe quoi pour ça il actualité parce que maladie a bon ça maladie peut maniquer ça ça monter matin ça les maladie ni les maladies on voit que la tête ça maladie ça en nature so yo yebi na yo ngo te beta google la maladie en nature oh c'est de bola tu ça ngo vario likamba ba Congo wana ya on na okende ba Congo na nko na okende na nko pour ma beo bango balinga basala nga yango nde prière on a sala nde bikisanga voilà putain bon quand on est dans l'intérieur bon mangane bon manzo bozi oh zaki nga bo manga te boko sa makamne bolingi boko sa makamne bolingi boko mantende bolingi ngana zaka kaboe bosala o bolingi ndona ndona na zandona na panvita ba pombo wala ndona na français ana ndona habite na français agba wala on a bimina lo bakake non soki amoni babwakele malade na ngaya beta retour à l'expéditeur merci non elo ne sera non yona valdi bobe bana tisa ba champ de parole ba filmer yango et les katina ba réseaux c'est bandai ko filma mais déjà parce que quand a ba to créer besoin na bonanga OK po ba kata ba parti fallait ba tchango pa normal ndenge za nde na oboya ke nga na créer besoin nga na ye na ekolia yo binanga te na edebino na kota na émission na po etalama. Oh, Adams Luzolo. Adams, ouais. On a eu une émission à Adams. Ok. À ma grande surprise, na ebi que non quand attends abandai ko ba bongo va dire 20 ans qu'on a eu bon ba ken mote Adams mote va dire bon bien mère. Et on a tout ngala discussion na lobane l'autre na mané ka pesa ngambo te on a pesa kombo te mena cho micro te bon. Tanga bani ko loba bani ko finga oh la wakuna na cho micro te yo mela drogue ngala mela drogue mais yo yaka ko lela ni pikana nga. Sango kufela ki. Oya ka olele pa na ngai bokenda ki trop yo kenda te okufela mama na yo bablo ba lote na loba na yo tala kata okufela mama na oni metango ya fingi ngai mama mukolo mama ya baninga tanga finga mama baninga yo cheba na ngate oche bana yo non na baki na yo talika ya kufela na bien ke yo tango ya fingi ma te fala lo ba tango ya lo baki yo le moi qu'on a non plus non que na yo pani non que non plus pani bon d'accord voilà OK na bien par exemple de partager parce que y a pas dans propos de passer na mona mwana moko finga éducation na so ya mwana ponga mwana nga ko finga mutute aza mwana bon je m'en fous si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui
Bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence, votre chaîne d'actualité. Vous savez que nous courons derrière les actualités, nous courons pas derrière les ondits, les rumeurs. Non. Exemple de télévision, vu que nous sommes une chaîne exemplaire, tout le carapédam information à la source. Tous nous avons vu notre ami et frère et confrère Valdi Tamboué à Zana Babulo, Bimina Nzoto. Tokoye baro situé en côté, ça maladie nini, ils ont quelle maladie en fait. Alors il se murmure que parce que on est humain, tous tous aura parfait, tous aura quand on a problème, on a conflit existera deux fois et puis tout arrangera. Mais tout le monde moi échange de paroles récemment entre Manick de John na Valdi Tamboué. Et moi, je propose à qui moi déplacer, dans Moutunion, ça va dire de sa manière, et puis Manick aussi de sa manière. Alors, le Camber et l'une de mon ami Valdi Tamboué, tout le monde en parle, le but est Zaka Kamaniké, Moutaboua qui est malade. Il y a un PC, il y a un Nzoko, il y a un malade, parce que moi je ne sais pas vraiment constituer un malade. Alors, sur ce plateau, vraiment, on a Bagina Loukelabino Manick de John. Na Kangé Penza debout na bina otika été pour que tout sur Yango. Mais avant de présenter, laissez-moi dire un grand merci à Deo qui est derrière la caméra et je dis un grand merci à Yannick le Chamba Godson, boss à Moka patron Bogos. Merci beaucoup pour le bienfait, merci beaucoup pour tout mon thème à Clarisse Ganga, maman sociale, Julio Monapoutou, il y a Igot Okamazi depuis Montréal, depuis le Canada et pourra pas penser aussi à celui qu'on appelle les Mamabi du Chikito Djogo Jérézine à la Norvège. Moi, na mamie. Alors, de choses d'accord, on va faire un bisou pour dire déjà bonsoir et bienvenue, Manick. Bonsoir, Barézi. Bonne santé. Santé, ça va, Ngolu, Yanzam. Ah, des John. Mon nous, n'a pas si c'est bon, la bino parce que tu as un mois de la femme. Bonne fête, na ba maman, nous sommes mon pina maman. Pour nga na vraie maman, na pour na Marie Bongo la dit. Na maman. Oh, Marie Bongo la ça veut dire. Na comme moi cité na comme mobile, na moi si. Ah, là bas nous sommes appelé Bali. Ah, on peut non ko, on pas minzele donc. Donc après minzele maman bana. Donc on a pesi mbote na ba maman nyonso. Ba maman. On dit maté libérer la Manick mais ça bana 5. 4. Mais t'as mes yeux. Mais ma fille me soit boutique à moi comme donc les belles bien. Les a bien pendant la taille na moi bien na mais ça bana 4 na bota petroto na bota na 14 ans. Na bota Jonathan na 14 ans. Faut balinga na bango tena lo ba âge na bango. Contenir na bango. Na yo bota prince. Na yo bota Anandonga la fille du roi. Na yo bota Tom Yumba. Voilà, on a boti 3 garçons. La princesse. Voilà, Manick de John Toro Tara maman a vu va figer. Bête la bisson zone sa bisson. Et l'on est là non yona Valdi Bobé banati ça ba échange de paroles on va filmer en haut et les katina ba réseau. C'est bandai ko filma mais déjà parce que quand na ba to créer besoin na bonanga. OK. Pour ba kata ba parti, fallait ba tchango pa normal ndenge za. Ndé na oboya ke nga na créer besoin. Nga na yé na ko lia yo bi na tena ide bino na kota na émission na po etalama. Oh, voilà Ken. Adams Luzolo. Adams, ouais. On a eu une émission ça Adams. OK. À ma grande surprise, na yebi que non quand tant que bandai ko le bongo va dire 20 ans qu'on a eu bon Ken mbote Adams mbote va dire bon bien mère. Et on a tout la discussion dans le ban l'autre na mané ka pesa ngambote on a pesa kombote mais na chao micro tipo. Tant que bandai ko loba bandai ko finga oh la ngwa kuna na chao micro te yo mela drogue na mela drogue mais yo ya ka ko lela lipika na nga. Tant on kufela ki oyoka olele pa na ngai mère nakufeli mama mikelanga mbongo mère tala kaka oyoka olela na lipeka na nga kaka ngai oyo nasala tu nasalela o bolamu ba problème ozora mais ande nini mutu boy na passer au mutu boy to marché na biso to zonga na passer au maman musique na problème mais to benga mbata na mutu boy na bengelo toke na western OK western va dire zo mutu oh na OK western na OK benda la na yo pe cha na ba kena sana yo te na tambwe ah ouais ça va moi eloko côté bon loko mo ni so na problème na problème na yo te mais na so na yo mko na kufa au télé Jonathan cotisation comme ça on a soigné non mais si qu'on en soit na aussi mais débat on a discussion on a tout le on a image on a tout mais kozom sango bokenda ki trop yo kenda te ko fela maman na yo ba blo ba ko na lo bana yo tala kata on ko fela maman na on mais tant ya fingi ngai mama mukolo mama ya baninga tanga finga mama baninga yo cheba na ngate Ochebana yo non na baki na yo talika ya kupela na lobi bien ke o tangu ya fingi matite ifalo lo bate tangu ya lo baki yo
longwa kuna nyama mais en plus donc na yo quoi ni non bon d'accord voilà OK na bibia par exemple de partager parce que il y a pas dans ma propos de passer na mona mwana moko afinga éducation na so ya mwana ponga mwana nga ko finga mutute aza mwana bon je m'en fous mais manikelo qu'on a peut ba reprocher ma classe ba bi olini ko beba na trop na bato na 2021 la majorité nana Ken Pierre Boirané bien le logo beba mais si comme tout ça longo na chaîne il faut comme ces problèmes OK oh moi to fan tout ça to fan Ken Pierre mbani nanga non na longo na film problème nanga saka yango wana oh si ko ba signer pacte ta film na kombo nanga to tanga ke no samba na église samba na kombo nanga oh ezati longue jambe longo na tokos na commencer les problèmes ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens. Le lawyer au mon image à Vali, bah tu n'ignores sur ma vie maniquée ou tu bois qu'elle Vali maladie. Bah bois qu'elle a un variel to rougeolte. C'est ça rougeolte. Varicelle, colocoto. C'est ça rougeolte, c'est ça qui tout. Qui tout, OK. C'est ça qui tout. Parce que le vaccin t'es na pour moi na à côté na moi na moko azaki nango esuyer. Et ça mba souté. Oh. Et ça maladie en PCT, et ça maladie est dans la nature. Et ça maladie est dans la nature. Et traitement coûte l'hôpital la salle émission lobby pas avec le camanata qui ont bien mais t'as là yo tabenga oh mais où est ça qui tout traitement coût facile au pas kolika mwana pondu ameli antibiotique sili nango pour la fièvre na qui sa fièvre sili nango et maladie moko teke oni ezarande ezarakeno oswaki manique koloko tu zarape na boto ça la kabongo bon moto na belisa ça mama abana na belisa bana ngaba maladi ça maladi bana nyonso ba belaka so raté on a bomo na ezwana kimukolo ngana bela kutu kitutu na kimukolo kande ya beli wana na sina boti Jonathan na ombelisa mwana nga mukena bela wana ba 18 ans et ça lope bongo tina mutu mato ça le pour la boy tina mato tina kati ya munoko tina kati ya misu tala yango ezaka bongo tout ezaka bongo eza yango. La preuve en est que non, bozo sala ba émission, bozo ganga partout sans faire les analyses, sans demander les médecins, bobo kelinga nini, que oh babo keli malade, naka mbasu te pese, nga babo kelanga pese, babo kelanga mbasu. Na loba ngote, mais bino boye na malade moko eza malade ya nature, boba mi yango mutu. Nzamba o juger bino, jalousie mabe Babi comment changer langage bon pour mon économie très dangereux pour babi professeur bi même pour na babi Vadi fata kufa le premier mars qui est na mama emo et puis mutabwa kanga wuti ba Congo to ka yo pena be mission ming man ko ngala ndona na kele ba Congo te pona nini na kele te pona nini o ba te ba dire wana na kele te pona nini ba Congo ya mboka Congo na kele mboka na kele te pona nini muto ya lobe wuti na wuti ba Congo kosi parce que ngana na retraite na chef Kinzonzi ba tu nyonso yanga ba seki ba bitala lo internet amene ça bino komisa makamba lo kuta ya solo na kele ba Congo te pourquoi soki nzamba tininga bikene ki mwenza ko samba la kenete point internet et lobby mais vous êtes malade ngana zana retraite ana chef Kinzonzi pas pour y aller ana refidim na bandal kutu peme na ndaku nanga bino binga uti ba Congo na kenda ba Congo na okeku ba Congo kuna okende su lobby so batininga nzamba binanga te malobo mata ngoma na kimpese na kete malobo ke mangenge na kete njora finga ngati ba mamba petit papa nanga kwa benga papa nanga kufa moyibi na sala ni modèle abira finga ngo ebiango na sala ni valeur ba ina ni modèle janvier afinga ngo ebiango oh n'importe quoi comment tu vas n'importe quoi bon ça y a actualité parce que malade ya bon ça maladie pena maniquer ça ça monter matin ça les maladie ni les maladies on voit que la maladie ça en nature so yo yebi na yo ngote beta google la maladie en nature oh c'est de bola tu es en variant ikamba pas Congo wana ya on na okende pas Congo na nko na okende na nko pour mabeo bango balinga basala nga yango nde prière on a sala nde bikisanga et la qui c'est obi kenza me pour l'action mutalinga ko de tata ebe na fandi na chindo mukuse wana ken ta ebe na fandi na e nzo kana za mutema mabe na ngani wana ngana bela kut na beli maladi pena tension ngeza na se batine nga mbongo na fandi ken pia lokwa futela nga premier soin a longo la mbongo wana ngaki na satala nga na maladi na film ken na satela nga mbongo matan à part banque Lambert na zeso na epani na defi mbongo avec intérêt. Et loko e bomba bino pas nga vérité réalité ngana réaliste na ke ba ko mote point so Saint-Esprit le bin lelo ndenge zabo o ke no sambela na matadi na okende pour se protéger nga te na bana na nga
na otiki la bana nga ba hotel te na otiki la bana nga bazala peto bazala bien bakende bien nazala eloko te na vie na ngai oyo nasala oyo contrarier nga atande boloba makambo Vadi na oseka parce que je n'ai rien assuré soki Vadi babwaki malade abeta retour à l'expéditeur obanga te abeta retour ebeta yo ebeta ngate ebeta ngandeni kasi ebeta yo yo te bato mosusu baotia boye saba ebeta yo ebeta ngate nga na lobi abeta retour à l'expéditeur nga mna otambola oma bato bakanisaki te maniki aso azomonana te na dadi nga bidadi te ifo nakende jo antabi mama ifo kende yaza mwana Vadi ya mwana nga na bana mama abana na bana na mwana kizengi te na mwana liboma te kindoke ebanaka batana bafamile na badani basana bato maboma baoyeba bandoki bato basana bato maboma nde bango bato basimba bakisi nga na liboma te mais manike eloko moko lobi yo otanga na ifacilité mais loko nini oyo simba oyo esalaki yo succès na yo ezala kaka na simba musika bakongo wana obike okobangisa biso bakongo wana na simba musika so olingi oyeba place na simba yaka na olakisa yo makasi na yo kaka na tolo na se na libumu na se makasi na yo kaka na omipimela biloko olia makasi na yo na badiscipline mpo yalinga bato ya makasi te yalinga bato botosi fo ozala mpena discipline so babi nono eza kutu mpo na internet te eza mpo na lelo lobi mpe libela na libela ntina 7 génération na nga nasimba musika nasimba musika mpo na vi na nga internet eya vi na nga eza mosala oyo napona nzambe moto atinda nga alefona se protéger nasimba musika nakokanga nzoto te nzoto nanga eza polele makasi no ya okota sikoyo soko okoka nzoto ya mike oyo so oye na buto okutangaka na tele oya na moyo okutangaka na tele mobanga te me moto alala te sikoyo na na mwana baba te na na moto aliboma te combien de fois baatake mbana nga combien de fois wala okuta bokanisa nde na ene te bobomanga nde boboma zobozi ezalaki ye nga bobomanga te bokosa makambo nde bolingi bokomante nde bolingi nga naza kaka boye bosala oyo bolingi ndona naza ndona napamvita ndona na français eza na ndona nayebi te na prophète omoni sikoyo oyebi te ndona na français eza nini ndona na français barepona bapali ndona na français prophète prophète bandona baza bato bamona ya makambo excusez nga ta moso kasi na tie ogbanga na ndenge mabete na ndenge mabete na ndenge ya langa te c'est pas impoliment parce que ton émission c'est pas je suis pas impoli en tout cas bosonga na ndenge impoli te tosala émission akutana na balabala on est aussi en train de blaguer voilà c'est ça ça y est pas en moi n'est pas nanga bon interpréter na ndenge mabete na tie ba ndenge seki na ndenge to blaguer ndenge paso ba na kombo wana ndenge yango bangisa na manière yo pour lobela non mais eza lingala c'est notre adage. Tu es un intellectuel, tu as étudié, pour se comporter le quoi un ignare. T'es na yo. Mais tu me souviens qui m'invita. Et c'était une messagère. Babomaye pour na bonzambe. Tellement ça qui soit outil pèlerinage, auto sambela. Nyon so ezaki ya okufa et c'est quoi ka. Ya ça qui soit yo sombeloko na boutique na yo. Mukwana oteka boutique mobimba. Elle avait le Saint-Esprit en elle. Tellement Kazaki noir, comment il faut ça un miracle. Et on m'a dit Batumbaye. Il m'a annoncé que nous Kimbango Oya. Kimbango pe Aya. Vous savez, on a là vert blanc et ça Kimbango. Il y a qui panvita. Maman, a mané ko lata vert noir. On a teka ya na propre. Un wanzinga nkufu. Parce que man que yo a messager. Ba message no ya na on a YouTube. Naza bato belenga ba mama ebele basambelaka. Ba na ko tanga ko église te. Ba mama moko église est très puissante na mboko abenga kabelanga $3000. So tete meke otuna na boduka. $3000. Mbongo wana ya pa na boduka. O na pesi mote mwasi edi badia. Papa edi ayebi solo wana. Na abana nga ko tanga kombo na ngai te. Mama na mo mobane eza église ya munene ya mboka o. Abina nga na zaka na ba problème ya prière na prière. Na tala ba émission na zo solution na ba problème maloba na yo. Osa mo sena nzambe. Akabila abana ngana ke Dubai ngam ke Dubai te mutotiki na mwana zati. Abina na ya ozele mbongo. Apesa nga $3000. Mbongo wana mutaela nga ngona na boduka.
Na pesi quoi exemple Nana Boudou dans la grosse course Nana Boudou ga makamute. Ah oui, vous habitez une grande femme ya mboko. A féliciter tu as la parole de Dieu en toi. Parce que na zo solution na problème na ba émission na yo malobozo loba. Na tanga na Bible na zo solution. La Bible dit, ils me feront la guerre, ils ne me verront point. Vous comprenez? J'ai été créé, je suis le troupeau de son pâturage. L'Éternel des armées. Il m'accorde toujours sa protection divine. Maintenant, Maniké, tout le monde au bas s'acharner contre vous. Pas s'acharner là-bas. C'est les soirs qui déterminent l'origine si l'on est fils. C'est les soirs. Na tongo papa kamati fimbo abeti banana ye na mwana ya voisin o. Pourquoi ekoki? Mwana lobi na zonge pa ya tata. Vous comprenez? C'est le soir. Bolobi nyonso. Bo pesi na succès à makasi parce que c'est le soir qui détermine. Ça va se déterminer. Manika changer langage so va dire kufi bakanga. Na ko changer langage te so va dire kufi bakanga te eloko te. Na finga va dire que na salo mabe. Na loba na va dire eloko te. Na regretta kaka mwana moko a mankenga oyo. Te banda ko zane bien na edai na mambo ebele. A manquer na nga respect eloko te. Voice njora abimisi na loba na éclair o boma mwana na nga te. O boma nga pe te. Pour place na simba eza musika na simba musika muto na bandeli phrase ngo pour comprendre que na akosa ite ngape na voice awa na ebisaki na so voice na chelo voice abak na esaki ndenge bino bososo la ba jeep ngana ozwela ngo te so po na bongo na kufa pauvre bobo ozwela ba jeep ne ba fanatique ye moko ayebi nde bozwela oh chers amis internautes, comprenez comme ça c'est Manick de John donc nous avons vraiment vérité en face parce que ah ouais la vérité please. Alors le coup tape à Mouké chez Bisso. Merci à Chekina Vumbi qui te repète $, Julio Monaputu. Il y a Gyoto Kamaz depuis Montréal. Mais déjà qui sont toujours à papa banana, il y a un beau-frère na yo. Ah belle-sœur na yo bon. Oui la ranine pour le bon salut. Voilà pour soigner. Ngala ça pour la bino ah et pas que solo mide vous êtes ensemble. Et comme monsieur Bobé Bani et comme monsieur Bobé comme mais finalement tu comprends la binoté. Vraiment, na habité Joe na Maniké guerre en haut. Et puis là on m'a soulevé na audio no ba oh na 2021 m'a rotika la soki Félix qui fait a rotika banana. Maniké loba na biloba internet ba to sekayo. Sekayo ba to tu oui na teka drogue na ba mu na internet. Ba to tu na teka drogue na mona ba mo. Ba ba dis ba na file bisu ba na ba kwa kai. Mutu mo te na boma kufa. Azate yo tanga bakombo futanga bakombo tango se mission oboma kingani boy oboma kingana fana na Beniki koma ni ba 4 oboma bo tanga bakombo tanga bakombo na la kuna tawa na Maniké na mona chip bon mikolo e pa na ya sika oyoki boyeni e banano ndeni pobo ko matina ba voice abo atoki na lola ba amo yo boma oh diminuer volume la charge bien atoki na lola ba amo yo boma oui mais non Rowe interpréter biso ngama po za audio ya yo mutolo na loba na ya toke na lola ba amo yo boma ba Holanda yo menga liboso sambe selo na ozana ngana problème te kona boma modèle obino bo so biloko ngana ozana ngana mote so pona bongo kanga na kufa na nga pauvre banani ba na kufa na nga pauvre modèle bo so biloko ngana ozana ngana bongo te ba amo ya ndimi yango tabi ya teka drogue aboma ko teke na mutu déjà poison obomi ete andimi yango ya bien na internet ki ateka drogue est-ce que mutu ateka drogue mbongo botindelaka ye abakisa marchandise sikoyo
nanga mna bana simbi musika na simba musika ya na simba musika et puis na 2021 son jour bosane guerre mutumo okufa parce que na tika ye asa bana nga mabete pona bana nga na okufa ngamna yaki na bana nga na mokili ngamna ye ana bana na nga pona bana na nga na okufa obi ye obi nga mako akufa o bana batika tranquille. Oh, abana ofinga abana kala abana anyokola mwana nga ke na sala sida muneli kola stress na basala nyonso esengela kilokola nzamba o garder bana ngapi asaka kola na mwana nga abana ko finga wata lelo akoma pembe na wata akoma alandi prince te pa fali na lobi likambo ya échange de vœux ye alongo na makambo échange de vœux atie comme prince na kati ngamna pete ngaina ngamna loka prince. So na loka prince c'est bien na maman na yekasi yo tika koma mwana mais pas tata na nete tata na ite oh te tata nete alors tata za ka moko maman za mwana batika baza batonto na batanti oh paniqué et bon ye bate oh papa za ka moko maman za ka moko oh ne so batika eza batonto na batanti mukonde papa na so kufa na benga papa na ngaza te papa na nga kufa maman na ngaza ali ana iya za la ka moko ne kipa za la ka moko oh ne so batika ba nièce na ba cousin on terrain na mukolo te nga ko bowele no ni po tewela nselo ko tewela ka ke no ngali na ngati na komba bana nga na bokola bana nga na singa mukite na bana baza ya mobali ba ya fa mobali te moto babala ngati nga na mwana mama sema kango yo ka te nga na mwana sema kango ko babala ngati nga na vana libala ofele eki makango oh pendant 18 ans na fana yo ofele dans 18 ans no beta to ba bana zango yo ofele ba botsa yo ofele ba botsa yo ofele na tika ni héritage ya bana nga. Dans maman a droit il collabore banana. Attends le prince comme président de la République. Bazana ngote. Bazana droit il collabore banana et ça va de quoi ba propre. Nanou Koso Landrine Pichou. Bana maman na bana tata na. Et reste boya sima. On est comme un match non. Ne non c'est ça Clarence, ne non c'est ça Serge, ne non c'est ça Tom, ne non c'est ça ba comme soutien. Souci na ka ngo pona bandiko na ngai. Eza ne no ke la ba cousine te. Ya na kosa te na loba vérité pas na hypocrisie c'est ça lelo oyo muto oyo ke la prince souci ko lekanga zate est-ce que tango na zangana na libumu lena ke na bota e kuna ndena oka pasi na zangana muto so lelo mundu ke babi nanga na yo nanga na prince batika nani ngana oloba ba boma yo prince atikala so ba boma biso ma biso ba to kufa botika ye po ya soke na avenir na yenga na oke na vieillesse to ande monte prince tikala sa kanga na kufa ngana mama ndingwa pona bana ngana koma tina niveau fourmi bana na ngai na lingate na botaka na cytothèque na botaka na douleur ya makasi cytothèque eleki césarienne eleki théobal po oza livré na cytothèque yango longo la zemi kasi ba botaka pe na ngwa bita accouchement cytothèque ya la ouais na kone na ngeza ka musika makasi na botaka na douleur na botaka na douleur makasi na lingana ngate na tika bota avant moi na nga suka akokisa 10 ans donc na tika mamba obota po na douleur a obota yekuta botika moko nga kuna komita tati na 4 babi de fa stress ça repo mibali no so bakufa na ta moko esala robo eza nzambe mutaso bango tinga pe nakola étiquette nga kuna kola sa mama sataka mama na nga zai musika mba na nga omwe bana mama na bango osoka nga na kebeta koko nde njo avant na kana sina benga prince obela to ana obela ya ofitela ana classe na sala ngote est-ce que mona na kepa mise mona kebeta porte babia zai mise pesa ngambo na sala ngote na sala ngote bobo mana moto pena moto ezate ezaka on se gars on va depuis bana depuis au kosali comme ko felo mi da kengela bino jour matanga et ebonga wanga na poani falo ba yo mto changa na erreur awanga na poani yo mto ko sa bango ye bango ba ye bango akosa atalaka ye mta talaka oh yeah tout comme ba valide pena manique de John mais na habité tellement le but que aux un problème la validité quel est peut-être un bon message de tant qu'une mère nous besoin maman oh ko le père du dans la page et puis vidéo to ye baté eza vidéo bimi il y a pas longtemps madame eza ya kala botika na makambo na bango eloko na bimi na lobaka ke non soki amoni babwakele malade na ngai abeta retour à l'expéditeur merci merci beaucoup de John. Voilà, tout est bien qui finit bien, c'était la manique de John. Voilà, donc Ayaki pourra s'expliquer, tout mec un peu sur cette affaire où il s'allie bien. Maintenant, conseil on peut savoir de John, les appels devant la caméra.
bobomisa na njoka po bobanda baguerre yango banda kala bobanda baguerre yango kala ezo apporte eloko te po eloko ebebi pete na ye yini mutalandaka na bapropos wana oloba nga na tangi komoni osomona nasala émission na komboni nasala émission mpo maikokama na répondre mbala moko atanga so atanga akoma mwana nga te me nga naloba pokoma ofinga mwana ye nafingaki mwana na ye mbala po alekisi na mwana na nga afinga mwana nga po ale ye afinga mwana nga boma mokoti obosani ebino otalaka yanga bango nde baza intouchable nga nde bakosa n'importe quoi nga mpe na fele sa affaire te bafani batiala mine bacommentaire nde bolingi na oya olaa na ndaka mosu moko te na bato bokoma bacommentaire je vous dis la vérité je suis désolé les internet tia na ocommentaire finga nonga ndoki na oya olia na ndako no te naza na bato na nga na fréquentaka soki obengi ngai so obengi nga olingaka nga ta tobe otrite ngai nzoto na ngai eninga nakipanga nakipamvita na bagene na bino na okota te tia na ocommentaire benga nonga ndoki yo moko oyeba réaction na mpo ngai na messager obotama libanda nabotama na balabala nzelo bato balikaka nabotama na balabala mankeyo aka mystique nga na mystique nga na si na jésus biso omoni teke bato nyonso bataka nga bakoka ofina nga te boboma nga nde boboma zobosi te zobosi nga grand esprit internet oyo baboma bato boranda bato bomoni teke nani grosse moli ana mobali boboma mobali na ye mwana davi na ye na mobali bobomi mobali na ye nga boboma nga te bopesa nga mpe liboma te oye okutana na nga soki ngai nakena na ndako na ngai to place na nakena ko nazala na masango batanga bakombo bato omoni mai oyo ndenge natie baresi boye baresi abonga te so nasala yango wana flèche na yo ekotanga so nasala yango te mitomba mes côtés 10 000 à ma droite je ne serai pas atteint de mesure seulement je regardais et je verrai la rétribution de mes champs car il est mon refuge j'ai fait les trous ma retraite aucun malheur ne m'arrivera aucun fléau n'approchera de moi de ma famille de ma maison de ma communauté. Manique de John. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. Merci d'avoir suivi cette émission. Partagez, likez, commentez. Et surtout, toujours ma publicité, ça sera bien. Merci Nadeo à réaliser. Merci Nayawe Mabanza et la garçon de Turquie. Mille merci à toi. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. La ville de Dallas. Merci à Marco le designer Ngale. Donc je vous aime. Chekina Vumbi, joyeux anniversaire à Sephora Ndombe et puis Exaucé Mouyemba. Je vous salue, merci beaucoup à vous tous. C'était la manique de John Bogi, ma propos naïe bon. Naïbi qui est ma famille bien dans la mécatanate. On a déploré ma propos que moi au fato lingite. Wana penanga na boy. Bois arrangé et ça la très bien boutique à la bongo et ça la bien au 2021. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous aime, merci à Jérémy pour l'assistance. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya mine
Masumu na ngai komi lokola ngola Zambe na bomoye Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoi nanga Sunga bomoi nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yo na papa bozali moko Salete yo na ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyembo nanga bato basuwa bomo Nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur Yo osi yanga rivière papa inondenga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozamba ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alleluia nzambe na pomo Kembo nanga C'est toi Seigneur. Ngaina ye kotombola kiti ya bokonti ye Ngaina ye kotombola trone na lola ye Rabi ye lipasa na nkembo ye Ata makasi esili ye Papa yone opesaka nga makasi Ngaina sala na kasi nelanga na yo we Yondo pesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza ya pamba ya molimo yango babengili la bana yo shila bomikisi salelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo rabie nzeta mobeseka ukakate elike ya basantu kolo
chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus, comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Le danger erre loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne